Panza sango ya Congo, edino image panza sito yoyo. Panza sango ya Congo, émission kitoko yeko talama. Panza sango ya Congo, émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc biso nyonso sima nango 999 Panza sango ya Congo edino image. Edino image Panza sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, edino image, ye azwaka, tina source, ata fin fond. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo balobi site oyo ekodokisa bato mitu kasi site oyo bolingo etondi na kati edino image Panza sango ya Congo ameme bino soso basango ya sika lelo mbula tokomi na suka ya mbula na biso tolingi to fêter bonne année na biso kalaté dans 2 jours to fêter bonne année kasi yambo ya kobanda émission na ngai boyebi bien que na yambaka na tanga liboso ba o basungaka Panza sango ya Congo moralement peu financièrement Igor Balou simple mais beau balobi beauté plus l'argent moi la mobile yo ya moindo hein sans hydroquinone quoi Igor Balou na romona MG30 Master Voice joyeux anniversaire ba bonne année Adrien Mukiadi full boss et bongo bienvenue mon grosso les plus célèbres Andra Daluyeye pe azana bisolongo ba basungaka Panza sango ya Congo. Sans oublier Maman Vivi Monganga et puis na régie tokomona Charlie Kapinga balobi mwana mobali oyo akosala makambo ekomonana likambo la motote balobi Panza sango ya Congo toujours to na bango kaka boyi Nikens Bayaka félicitations na ndenge aussi ko bwakela biso mwa milulu ya équilibre balobi équilibre kangi masolo équilibre lelo na yambela bino mwana mwasi bomona ka mingi te azakane be mingi te mais mikolo akomona na abi akoti masolo oyo mais ako expliquer bino pourquoi akoti masolo oyo po mikolo to komona mingi bala Josiane Mondele alobane pe mingi te mais lelo boyo kaya koloba amemeli bino basango alobi lelo fa kutana na edino image po apanzaka ka sango ya Congo. Alors Josiane Mondele vraiment na sepeli ko yambo na plateau na biso. Bonjour Josiane. Bonjour Edino Image, Panza sango ya Congo. Merci Josiane Mondele. Nena yiba elo ni pendo memeli biso lelo na monyo lelo 5 invitation o le kana plateau ya Panza sango ya Congo po solo na bandeko ya Panza sango ya Congo. Na ebite soki kaka ezaka kopesa bango ba meilleur vœu na bango parce que to komi na lobito ko madiza na bonne année mbula sika na ebite soki oyeka po o solo la kana Charlie Kapinga le grand caméraman o akangi masolo mikolo to Chantal Bola sapé de nono to Laura Mopala na habité hein nino meme biso na mkwalelo. Ouais, bonsoir déjà, bonjour Batbalanga baza Batbalanga bonjour soit na moi ba baza ba Canada ba pays musika biso soit ba Europe bonsoir vitesse kaka na edi binwango. Oh bala ni Panza sango ya Congo bo comprendre abia elibiso ka vitesse siko to ba vitesse yango za nini po mikolo yepa komi na système live mikolo ko etoka mikolo abino boyebi siko nini ya memeli biso abi vitesse tunto parce que vitesse yango po la fois aki ko intervenir eloko mo boye oyo ezaki nango ayete mais akotika lisolo yango na ebite pourquoi côté lisolo yango balanda Panza sango ya Congo boyo kaye moko pourquoi côté lisolo yango yaki nini mama Edino ezele nini ona ka côté lisolo yango nde nini oyo kainga na kotaki ezele nini soit disant zaki masolo mo boya batakine mais yo kotia ngaka boye na ebiti défendre ki ndeko na biso moko a mwasi poto tanga ba kombote mais na ebi ko défendre ndeko na biso a mwasi. Ouais, c'est ça Edino vraiment franchement na défendre ki par rapport à sœur na ngai BBC bon par rapport mo ba manquement mo bonditi ben connu mo boye moi libanda bando lo ba trop donc singa vraiment mutu mo boye abimisa po bato balobaki vraiment po azapi mutu bato babimaki balobaki bamise ba facilité mais est-ce que face au moni beauté fallait bima vraiment ba mona vraiment ke ngani mna oloba na bango des passeports moko pona muningani moko pona muningani bon après na lobe bongo tipeta Chantal Bola sapé de Noël maman paradis maman Ngeso
donc nabaki o luka rando fa luka ye mais batinda epi bato baluka rando bazwa réponse na bango donc yango mona epi mo ifai kana bima pe bamonaka nga elongi okaka po elongi ondevu mo ifale ebima po ebimaki donc fallait iso ebima yango mona ebimi su lelo kokamwa ndeko wana uti otanga kombo dommage kaka ke lelo tukufela pe mama sili kotika biso po pasi yango za kati na ndeko na biso wana otangi kombo BBC Nzongo kasi BBC Nzongo azalaka pe na bato ebele ti azalaka pe na bato ebele nayebi batresi ekania balisi batatu bazalaka na ye ensemble pourquoi bon bazwaki devant te ya kokota likambo yango iyo Josiane Mondele omikotisi na kati ya makambo yango oyebi te rando mpe ezalaka ngambo rando eza ngambo kasi ezali rando ti idini ezali rando yango esinga epe bongo après par rapport ke idini omonde bomona bafacebook omona bo déjà bapetiti maison mère bana wera et tout siko so neti bakwama oyo motu mo balinga bando kosala neti kobunga ndeti nga na ye ate makambo bapolémique na musique te po musique tolobelango siko te ye ade te bagros bisous et Sankara yo ibe code de Sankara un petit na oti siko ezalaki faye kana bima na sens nini BBC na sens nini ntango obunga deja ngo bando beta deja ke papa yango nenga na corriger na mwana na ye mwana na mwasi po nga bando bunga donc biso ya bana wera maison mère c'est comme on a déjà c'est Josiane c'est maison mère quoi après ya on a côté vraiment vitesse on moni pe lelo na eso ke vitesse question na liboso début tuninga oye na internet yo sa nini na ebiso nini vitesse donc na sala ki on a vitesse donc minute pesa kaka vitesse na kati yo maloba te ozolobela trop maison mère na yeba siko relation na kati ya maison mère ezalaki nini bon relation na nga na maison mère déjà wera déjà papa na biso et Sankara wana patron na nga na ndeni Sankara c'est mon patron aza patron na ndeni kasi aza boss riche te boss domestique riche pardon sikoyo ye paza na baboyi na ye siko baboyi yango biso oh vraiment bo comprendre mama oyo andimi na ye kaza boya Sankara moi Sankara de kunta bandimi yo ta moi siki toka pembe Josiane Mondele andimi ke azakane be boyi ya Sankara forma yo bon ko former vraiment pas trop dur quoi formanga te ndetine a former mais ko za déjà na ye ya déjà formation mo déjà nga mo nazwa nanu ka ni na zanesco yo mama paradis lisusu mama ngeso sapé de Noël Chantal Bola ye pesa boya Sankara te ye pesa petite terre à Sankara te aza boyi te aza boyi te ya Chantal aza pire petite terre ya Sankara donc moi na maison mère yes Chantal maison mère au motongo edino do lo ba moni ko mona ba chéra bien lelo même sote ba ma Claudine ba sir na biso kala ba Christiana kwa samo ba sir na biso ba chuchu mona ke vraiment ke ba chuchu lombo hôtel mona vraiment que c'est tota c'est wenge donc wenge c'est descendant na ngoza biso après descendant na ngo yango bana o pe o mona ba génération wera o sala kama maminene donc ya Chantal la pire petite terre ya Sankara donc nga sikonde na ça vraiment ni na baki ko moi msala quoi moi msala Sankara moi msala na mo bispo na beauté kaka ezamba liboso mutandi make aza mwana musala ya mutu mais yo ndimi yango po anika ondimi yango bongo okanisi ba les passer ou quoi bon so le na zaboy iza ye so le ndis na zaboy iza mon ba idéologie na ye wewa inta forma Sankara de kunta wewa papa na père de trois français a forma kande balbangia ma forma pe ya solo si na ba conseil na mibele mutu msusu omoni moi liboma mo mais liboma na peut-être na ça liboma na quelque chose de bien voilà ndenge Sankara de kunta zalaka si babi balandi apana sango Congo bo comprendre kaka masolo yo eke mulai makasi ndinga mukete étoile d'amour la fille de longue jambe babi na kata Bordeaux et dino image au solo là toujours hein babi biso be musala biso to eki ko vanda te kasi musala be musala mama tozongelo lisusu vraiment to ko tenir mingi te na makambo ya
barando polémique mais toza pe na pasi na mitema nde tovandi nde tovandi ngala on a plateau pendant sango ya Congo pasi tondi biso na mitema oyebi sango yango non sango mawa mama ministre ya Château Rouge oyo tobengaka mama Pauline Nzongo asili kotika biso namonaki oloba ye mpe na mikro pendant sango ya Congo lelo ekomi lokola mbala mibale oloba vraiment mpo na yo na baye baolanda biso bebisi azolanda yo ndeko no ya mwasi ozala na ye mpe na matanga kuna nazomona yo vraiment nini okoki koloba na bebisi Nzongo mpe famille oyo etikali tout d'abord ndi nalobaki Edino Image oyo panza sango ya Congo donc bana bolanda vraiment sitôt trop basango bien eza na kati ya sitôt bocomprendre maki na Paris c'est Edino Image quoi Edino moni na vie fo dolingana tozalaka bien na bato on sait jamais quoi ma Pauline aza mama bato azalaki vraiment ya bato ya kala biso ko toyeba poto te donc ti doya dia bapoto donc omona déjà maman ezalaki vraiment plaisir à makasi après à côté la famille na ndenge bazalaka vraiment famille Nzongo baleti Nzongo ba junior ba gelor bango nyonso au moins vraiment barata bino bango nyonso famille Nzongo mobimba au moins vraiment qu'il y a l'amour entre place biso toza yango vraiment de quoi otika eloko bongo te tozana bango tina suka to partager douleur na famille to partager douleur na bango nyonso na bana nae donc to partager vraiment eza mitema pasuki biso mitema Edino to ko ba vraiment te eza pasi kolela tous les jours eza émotion ko perdre ma Pauline à part déjà ya ma Pauline ya Nzongo mais maman oto yebaki déjà ouais ma ministre eza vraiment pasi donc famille nae sincèrement mes condoléances na famille Nzongo mobimba. Est-ce que ndenge matanga zo déroulé est-ce que okoki ko informer biso mwa moke soza na information ouais naza na information mwa moke par rapport ndi nazwaki que samedi Korea biso toza na aéroport après donc otika on a morgue après wana nde donc oyeba pona na enterrement la semaine prochaine d'après et par vendredi bien samedi mais vendredi bat bola là chaque fois tous les jours bat bola là bat baza mais samedi oyo to que zo corps na aéroport Ikea. Mais il paraît ba changer qui date et comme vendredi 30. Oui bien souhaité. Oui, c'est ça vendredi on dira terminé ça samedi. Ouais. Bon balandi pendant sango ya Congo bozumo information mke pa ya maman na biso Josiane Mondele ngapena ko informer bino précisément adresse eza toujours na 92 rue du docteur Para la Romainville 93 230 et pas ya VSSK Molenga kuna matanga eza koleka chaque jour muke tonga pe bokuta na epe kuna 92 rue du docteur Para Romainville 93 230 place matanga ya mama Pauline Nzongo e koleka chaque jour balobi mikolo nyonso oyo matanga ezali kuna alors nzota mowei ekomaki lelo vendredi vers 17h jour bakita l'accord na hôpital ya Batignolles bako informer biso mais ndenge naza na information mo muke na yebi ke samedi nde bakokunda yango le 7 alors vraiment mingi ya ko informer bino zaki sute ya onkala naza nango ya ko informer bino yango wana bon mama Josiane na yebti soza liloba suka poto kabona biso parce que lelo to fete babona ne oyo na pasi na mitema parce que mama asila ko tika biso bamusu bakosepela bamusu pe bazala mawana bango nde ezala kaka babi moninga malamu baye bakena tango apasi vraiment biso na habité tozala na yo ensemble poto lila kaka mama esengo na biso to passer kaka esika moko esika ya mawa toujours vraiment soko za liloba suka ya ko loba na balandi on so balanda biso na mama oyo Dide Nzongo akolanda yo arata Nzongo pa kolanda yo na famille Nzongo mobimba et puis na bandeko nyonso Chantal Bola Maman Paradis, Chantal Bola, Laurette Moupala, la Tigresse, à Outi Belgique, juste pour nous la Maman Pauline Nzongo, na caméraman la biso Charlie Kapinga, derrière la caméra, il passe dans la biso longo. Lilo basuka maman la biso poto kabana biso. So posa moi bato pesa bambote, opesika bambote. Il dit une image nena ba vraiment ba bonne année bato bokota et pas si triste pour na famille Nzongo. To partager na bango bon, c'est comme ça mais ba bonne année
bato ebele me bomesana ti mune elongi o elongi bomesana yango munde bamesana yango kaka bomesana yango edino elongi bandomonanga tout le temps mwasi ya pembe bomesana elongi oyo elongi oyo vraiment bozwa yango vraiment mpo oyo nanu eza tokoba nde nini toza tema makambo eleki ebele doana bafeti bamisi osatan atelemi nanu après wana nanu tozala bamatanga donc bafeti donc badécembre topasa yango vraiment bien te mais 2017 2017 bozwa elongi bozwa ye mabe makasi bokoke pe te boke na omema bino mpe kaka boye ndenge nike sabi bana mibali batambolaka boye yo mpe omema bango kaka boye na omema bango boye oyo elongi eloba boye elongi ya maison mère komona boye ya de te donc elongi ya maison mère quoi na omema bango boye babi discipline ifo ekota mpo nga suppose discipline yango ekota api te discipline na média normal ekota te mpo mundu nyonso aza impoli mais siko nga kota impoli na nango te so impoli na bato na nga na Patrick Igor mon chou Patrick Igor des gros bisous bébé charge pour la makambo na yo te Patrick Igor c'est mon chou quoi il vraiment côté impoli so nga expliquer muto au vendre l'eau vraiment tranquille après Chantal Bola maman Paradis Ngeso wana sœur nanga donc la reine des rando la reine des rando ma Paradis après nga siko na kamo ba logique mais na ndenge pe ben impoli kalo ya normal siko yo penda ndo kumisa ndenge zo kumisa la reine des rando wana on dirait yo apuya no ba makambo wana ya barando wana ozo posa côté wana non nga vraiment trop rando na koka yango te siko reine des rando zaka kombo to eza penza aza muta barando ya butama na nkoti akola na kanai abutama na nko Chantal Bola maman Paradis Chantal Bola la reine Ngeso abutama na nko akola na kanai aloba ngwa bia lala ka balamuka bima na media siko nga déjà na lali bona lamuki na zuba mabanga ba disque après na ye ko bima donc fille à disque idino bunga na ko le kaka besan disque isimba te siko to bani eloko ko to pena media ngo puka boboka na banzembo koma te Lorette mon pala e bike makam na oloba beauté déjà beauté aspect aspect contact sous en plus des gros bisous et bioti lim to na montagne kuna vasco moya scoba babi garçon moi qui tout comme akasi des gros bisous et bit balandi pendant sango Congo émission c'est comme on a souka vraiment juste to yako sur la maman sololi vraiment concernant maman na biso asili kotika biso nzota moweyi ba kundango samedi o boza informer te boza l'informer tout de suite là nzota moweyi ba kokunda yango samedi le 7 na Pantin cimetière à Pantin vraiment balobi to la tapembe pembe ndenge consigne ezali photo la tapembe pembe qui vraiment passe na motema tous les la maman na biso ensemble bana Paris bana mokili mobimba parce que sango etamboli mokili mobimba vraiment to tika boité to le la maman ministre asalaki mingi to ya to le la maman vraiment atika na semaine moko poto ke tika ye na lilita lilo basuka poto kabwana suza batno pesa bambote vraiment et ça la bien ouais bambote na ebele déjà copine de moi quoi Chacha Dokolo maman Engina Kenji quoi Chacha Dokolo babi une des familles Dokolo ça la bien en plus c'est Lorette mon pas la tigresse babi vrai chérie Pembetina ma Chacha ma yaya Chantal Bola maman Ngeso babi maman motema ya Lorette quoi voilà après nena pesa mbote na banani mimi bolamba babi moi ça bateau mimi bolamba moi ça bateau moi simo ya kano de gros bisous et Rocky Malamba grand frère bambote place aux vraiment Rocky Malamba de ba joyeux ba bonne année et bonne année na nga isu na pesa na famille na nga isu famille na nga vraiment famille na nga babi famille mondele e banate famille mondele e banate dino nga na otina famille mondele e banate et Patrick Seboka grand frère des gros bisous ba bonne année Kota Malamu 2017 et c'est tout. C'est tout ouais. Donc abonabli weka balandi sur bolanda www.pandasangoyakongo Ogi Champagne de Switzerland de Zurich na pesio ba meilleur vœu place Ali Père Buffalo de Bundes aussi ba bonne année place aux Ali
Maman Labso, Nazongelio. Nabosani grand frère nanga mongo Kakao ya Bakatika. Ya Bakatika. Kakao ya Bakatika. Bon, grand frère, bonne année. Kota Malamu. Marie Batumso Nabosani, c'est pas grave. Mon Igor, au monde de Okanakit. Bonne année na Christelle Tonono. Christelle Tonono va bien. Christelle Kaka. Bonne année vraiment. 2017, beaucoup ta bien. Bonne année. Bonne année d'une image, bonne année Batbalanda pendant Sangwa Congo, pendant Sangwa Congo, bolanda émission, on bolanda vraiment d'une image pour comprendre que Maramba bien à cause ça raté, puis à cause ça raté, soit ça l'émission ni Maramba ils a na titre nani ils a pareil. On y a le titre lokutate nani msouté donc à cause ça raté bolanda et d'une image. Charlie Kapinga, grand frère, babi image na tifo benda nga bien tant ozo nga vrai chéri, faut zo nga vraiment bien, grand frère yemo yubi simbi image. Vraiment. Donc, des gros bisous, bonne année à toi aussi. Merci. Ezalaki Abino Josiane Mondele, Lelo Ayaki a Panza Sangona. www.pandasango Congo to mesalaka ku Pandasango. Vraiment, bonne année na ngai na ba nyonso basunga ka Pandasango Congo moralement et financièrement. Bienvenue mon grosso les plus célèbres. N'engazalaka patron ou dobengaka patron des patrons. Bienvenue mon grosso les plus célèbres. Azalaka pe mon côté azalaka mingi na Andrada Luyeye balobi ba boss oyo Mutambongo aza moninga na yote Andrada Luyeye o simbote langai mingi na Vivi Monganga des amours toujours na Katia www.pandasango ya Congo sapin de Noël Mama Paradis balobi village Ngesope ba nyonso balingaka Pandasango ya Congo vraiment na obosa na bino te edino image a pesa bino so ba merveille na bandi ba merveille na ngai na Charlie Kapinga les grands caméramen o akangi masolo na kati ya www.pandasango ya Congo étoile d'amour on se entend que la équipe ya Pandasango ya Congo étoile d'amour la fille de longue jambe de Bordeaux Kalate Akoya na Paris kosala musala oyo et salamaka na ndenge elongo bani Dadine l'angolaise ya Madonna Bisomoko Mama Paulina oyo aboti étoile d'amour aboti Bibiana Strela aboti Dadine l'angolaise na PCP ba merveille Mama Pessoali Mama Kulutu Matondo na kati ya Bordeaux Mama ya Kulutu ya étoile d'amour yope ayo yango wana mama vraiment mbula elamu tokota yango na ndenge ya kimia nyonso bayeneso balanda Pandasango ya Congo na bosani bino te nazala bino na mitema tozoko na ndenge ya nkolo vraiment le 31 décembre Kalate lobby toza le 31 babona ne na bayenyonso basungaka Pandasango ya Congo balanda Pandasango ya Congo Lorette Mopala balobi Kalate bokomona Josiane Mondele na ebite so bomoni la wapi ba merveille nanga na Zikopale mwana poto ya kala mwana Paris o to bingi Paris Zikopale azape na bisolongo na ba merveille nanga na Christelle Tonono toujours na kata www.pandasango ya Congo ba merveille nanga lisusu na Patrick Semboka toujours na www.pandasango ya Congo ba merveille nanga na Rocky Malaba toujours na www.pandasango ya Congo merveille nanga lisusu na Kakao ya Bakatika balobi Kakao ya Bakatika na pesi bino mambote na paria Charlie Kapinga le grand réalisateur na moment oyo yende akangi masolo balobi ata bolobi to kokene na bino kaka boye Nikens Bayaka vraiment félicitations na morceau oyo siliko bimisela biso balobi bonne année to ko savourer équilibré babi équilibré babon année na The King Kimbangu solo oyo azalaki moko ya ba soliste na kati ngia Maweranson maison mère ex soliste ya maison mère yepe asili ko bimisa morceau na ye na kombo ya Magali en tout cas bokota na ba YouTube komona Magali vraiment eko cartonné et puis Soleil Wanga pe asili ko bimisa ye swag papa swag Panthère Noire asili ko bimisa pe ye morceau na ye en tout cas vraiment tokota mingi na ba YouTube to mona yango to savourer yango parce que bonne année yango yo ba musique musu zalité fali poupa perso zali vraiment ba merveille déplique pomba de nuance ba merveille héritier wata ba merveille brigade Sarbati ba merveille perso bozali vraiment ba bon séjour na bino na kata Paris ndenzala kaka Pandasango ya Congo aza kozela bino na maboko ya kofungwama vraiment étoile d'amour la fille de longue jambe diamataye balubi mosa mokuse ya pembe vraiment tokozela yo na Paris po ete tosala musala na ndenge elongo bani Mimi Bolamba toujours ba merveille na compte à www.pandasango ya Congo Christelle Nono
toujours na www.pandasango-congo vraiment elino image azana bino na motema tokoke na bango kakaboye na ndenge ya équilibre vraiment ça peut de nono Lorette Mopala la tigresse atiki mboka na ye na Anvers aye kosangana biso longo na plateau ya Pandasango-Congo vraiment esengo mingi balobi eloba nango Vero Mangoyi zanga mbongo kasi zala na bato. Merci, ciao. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te olia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse olia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez mama Ewaka quoi et wakana Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyo sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katkana Olamba. Pas faire na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya oh my angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta basata suka donc vraiment ko lia kitoko komela kitoko baboye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc seri waka simbigwa dans les bons